Boyandi émission to solo lango na Mamour Lompinga na pesi biso bambote bisika tozali ba chor internaute na biso bande ko ya océan du Congo ainsi que bana bilaka TV ya Mamour apesi biso bambote bisika tozali ya Mamour mwana mwaso atombola nzamba lola nzamba Bible na grâce pengolu poete kolala kola mukeza habitité wana yo mona nganga na mona yo za vraiment sujet na nga komisa nzambe après émission izana bato basimba maraba benga nga bakomela nga izana sujet na nga yo komisa nzambe komuna ete yo zana bomo nga na zana bomo ba commentaire to commenta kaizala ya malamu izala mabe okomaki mabe osala ki biso remarque vraiment izala sujet na nga yo komisa nzambe komuna ete mutu moko azana bomo ya sali biso remarque vraiment nzamba lola ayeba na ko continuer na ko batela biso lolenge moko biso to lobaka oui le bonheur et la grâce et accompagner biso ndenge moko to lobaka moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours yango wana nde ezali o biso to ko sala po ete nzambe a continuer na ko sala biso bola mu bande ko ya Mamour lelo na elibino lisolo ya couple moko bongo na kati ya France babenga kinga hier soir balobi Mamour to bengi yo tellement lelo e komi nango internet e komi nango place oyo ya ko sambwisa to ya ko bimisa makamba bato biso mo bakolo makamba to ye obimisela biso yango o solo la yango elongo na biso bande ko balinga ki vraiment bazala na ngai on dirait que bango moko balobela likamu na bango mais ngai nde na conseiller ki bango que non te ponanga vraiment na bibo bomi bomba mais na sala bango plaisir parce que ba senga kinga vraiment balobi Mamour nengo zo tia ba audio na biso mais tellement ba combo etangami biso pe na océan du Congo tozala bongo na ba loi na biso ezala na chaîne poete osala musala malamu moyena tapenda audio ezate kasi na préféré na tanga ba combo na bango toza na couple na biso ya ndeko na biso Clément na Astrid na kati ya Lule wana na mboka ya bapaya bongo na mboka ya mindele na France bande ko na biso bakoleli likambo moko oyo esali pasi pe mawatala kaka couple bandima bango moko baleka baloba likambo na bango seke ezali likambo ya ndenge nini mais na lingi na partager yango elongo na bino na moko na lelo bande ko ya Mamour relation wana e bandi bongo na Congo Kinshasa ndeko na biso ya mwasi azalaki bongo koteka malala ateka kamalala liboso ya lopangu ya ba ndeko na biso Clément abandai koteka malala kuna Clément bongo bali bana oyo nzamba pambola ki ba papa eba ko voyager na bana bakenda ki poto na papa na mama e ba mama na biso tango bakolaka bakokaka lisusu malili te ya poto bakoma kozonga na bango na kisasa pona kofanda e mwana mwasi wana tekaka malala liboso ya ba Clément na gentillesse mama ya ba Clément soki auti poto mwana mwasi wana mutu aidaka mama na biso na misala mwana mwasi wana aidaka mama e ndako ekauka lopango ya ba Clément ezakaka ba cousine na ba cousin de bafanda kuna bango nyonso ba Clément baza na bango na poto ende kona biso amwasi ndenge atekaka liboso ya porte ya ba Clément soki mama ya ba Clément eba présenta ki ekolo lopangu ende kona biso na gentillesse aidaka vena mama na biso akoki fa même kotika makambo na ye ake ko aider maman et maman ayaki kosala mwa crise moko awa na Congo ende kona biso bandeko asenga ki permission na libota na ye aya kosunga mama po bino moko boyebi Kinshasa qui cherche qui trouve support oh wapi akova na ndako ba famille belé bazali kobika on a système ya litiete liliete nana kosunga mama na biso et mama na biso uchi na epoto malgré baza ba nièce na ye ba cousin na ye bana na ye bana kasi na ye ba koko na ye mais air soki ekoki ya kobima bongo air de pointe babimaka jeune fille wana esalaka ye ndenge mama tikalaka ayaka na mama azo soigner mama et tout ba mama pe mitema malamu asalisa pe mwana na ye relation na bana na ya basi baza na poto basolola katala ye mutasunga kanga mama ya kendo tika mama place boya kendo tika mama mikolo na ekoki mama azongi na ye mama na biso lokola kokanga na ye malili ya poto te so ebokomi ka na saison na bino wana ya malili mama ayeba koya na Kinshasa mama asala makayabu ya kosakana te et a proposé jeune fille wana ngala bana kosala makayabu na sala ko makayabu lokolo zaka na malala na osala ba makayabu banda koteka mama na sala jeune fille na ba makayabu na ba kwanga jeune fille na teka makayabu na kwanga babikela kana mama wana utapoto babikela pe bongo moi transport ma bisa zana na bambongo na ye mais bino mo boyebika ba mama na bisa poto alinga moko simba balinga ba ko vana te po ba mesana bango na mboka musala ndenga sala makayabu na kitoko et jeune fille wana comment que de tambusa makayabu mama ke na ba boutique ya ba sénégalais par-ci par-là tela mama ba makayabu na ye wana ndenge baninga ba memaka na mitu akeiba na mama bazobikela mama zozo ba transport ba biloko musu ya mama izo salema ba collier zo ya ba biloko banini ndeko na biso ya mwasi ba komi ko travailler na mama
Et maman tango grand amoni grand garçon na ye na poto atali grand garçon na ye akoyenga kaka a proposé la fille. Alors bien na jeune fille moko na Kinshasa Astrid. Aza mwana mo malamu mwana bomona ka wana mwana mo malamu na étudier na sepeli bosa la relation. Et bandeko mama kenda ki poto kozonga bongo na ndeko na biso Clément. Tango bayaki na ndeko na biso Clément baye kokuta na Astrid, baye kosala prédote et basala ka prédote. Baye kosala libala na bango et mama na biso ayaki kotika biso. Mama ya ndeko na biso Clément ayaki kotika biso akufela awa na Kinshasa. Mama na biso akufela ki awa. Mama déjà zalaki na maladie yango bana ko koka pena malili ya poto lisusu te. So malili ye mama vraiment koma ki bien te et yango bana ko senga ke mama azonga na Kinshasa et mama na biso ikokufa. Kokufa ya mama na biso tango akei kokufa. Ayebisaki Astrid na Clément bo déranger ngai te ndenge na kei na mabele. Bo epesa ngai kimia bo vanda nzamba sunga bino bozwa bana. Astrid pesa nga kimia oza mwana oyo ngamoko na pesu yo. Mama na biso asala ba démarche ya Astrid na mbongo na ye ayebisi bana na ye mbongo na nga makambo na ngo eza kuna Astrid na ngai akende poto. Bandeko Astrid azalaki na mwana moko ya mwasi. Astrid baye kosala ba démarche Astrid akiko bala na ndeko mobali Astrid ayeko kende poto. Mama sila ina kotika biso Astrid na Clément bavani na poto bandeko. Na kovana na bango na bango Astrid pe yaki okutana na baninga na poto. Okomi sika baninga bakoyamba yo banini baninga bayaki na poto. Astrid pa koma na copine na ye copine chérie na ye na poto bakoma pe ensemble batambulaka. Bandeko ndeko na biso ya mobali ayaki kosala accident et tanga kometaki accident na bandeko ndeko na biso ba partie intime na ye e bandaki lisuku sala te. Ba partie intime bandaki ko sala te. Ndeko na biso Astrid na ndeko Clément batikali kozwa mwana te. Kaka mwana oyo Astrid azalaki na ye na maboko. Ndeye bafandaki na ye na poto babandina bako bokola mwana. Ndeko Clément azalaki na posa azala na mwana ndenga mona ka baninga na ye ndenga mona ka makamyo so tunde na biso Clément azalaki na posa vraiment ya mwana. Amona pena bébé abotami parce que abandeko yebisa mwasa lobi ngana na mona na ngai te mwasi ndenge mwana ninga na kana libumu ndete loko boye na lingi na vivre pe el filme wana ngape na mona yango ayaki kosola na ndeko na biso Astrid ayebise Astrid est-ce que ko kende kozwa no zemi libanda ozwa kaka zemi moko libanda après oya. Astrid pas aki na ping master na ye o bazalaka na ye mwana mama ma copine bak partage ka nyos. Astrid akeko partager na mwana mama o bazalaka na ye na poto. Tanga partager mwana mama pa lobia c'est une bonne idée. Au moins te kutu ndenge azana commune déjà inapte obota na ete boyebolo kwa ye moko a solliciter yo eza kutu te yo mto bimisi idée ye moko abimisi lo idée nzima. Ndeko na biso Astrid mingi bolingo ya belle-mère mama oyo apesa ke libala maloba ya mama wana loba na yeke ko tungisa ngai te. Astrid ndenge na kena mabele bo tungisa ngai te ayebisa mobali neka to bondela nzamba opesa biso ban bazokende bandeko mikolo pe ezopusa na ndeko mobala ko muko mona ke non nga moko na yebisi yo eza nango na ndenga mabete nga pe nazana mwana moni pe batu musupe na libanda bazoloba loba na ngai. Moi ça le bi to adopter moi na poto ko adopter moi c'est pas facile. To kokate loko mon côté. Le quoi ça là qui déjà 2 ans passé à proposition à mobile. Camarade ko ebisa bi kutu na musana to ça. O moni garçon na biso na bi ke garçon na pas tala kayo a sepela no le quoi mobile no mo ko proposer ko loko po ani to ko sala. Vraiment ndeko moi ça linga kufa ne kana mona ne wana mo kwazwi. Selon histoire alinga kufa kana mwana oyo nzamba pesa eka moko na ye wana. Atika ne mukili muninga ekoloba na ye e ayeko sala o muninga lobaki na ye abimina ndeko moko ya mobali ekobima bimaki na ndeko wana ya mobali ndeko wana bakomi ko vivre bakomi moko bima mais
jeune fille wana vraiment azaki na vraiment reconnaissante donc aza reconnaissante talaka couple bango mo bato bapesinga lisolo jeune fille wana vraiment aza amoureuse ya mobali na ye donc eloko wana ebandaki kosala ye bien te lokola nzambe epazala kaka nzambe apesaka biso eza mposa mitema na biso jeune fille wana kaka na 2 ou 3 mois ya relation na fille wana garçon wana aye kokoma na zemi ntango mwana mwasi wana akomponaki akomi na zemi akati mbala moko relation na garçon wana garçon wana soka alingaka simba agangeli garçon wana boni kosimba simanga boyetenga mpe naza marie boye akati relation nzoka ya comprendre aza na zemi na ye ayebisi mpe mobali neke naza na zemi bagardaki mpe mwa secret na bango elobi ye moko alobi mamour na ngai soki natikaki ka eloko wana kaka ngai na mobali na nga nde tokomi na basituation tokomi te maye kobetela mwana mama makopine aye koyebisa nde eza kutu boye naza na zemi yango moi na kati na nga relation na garçon wana alingi babuzoba te boyeboye omoni ka biloko wana osala bien te jeune fille wana mpe makopine mpe abombi abia osali no mpe bien mobali na yo zemi ya bato ekolaka te bazemi bandi kokola bazemi bandi kokende biloko ekomi kotambola makambo ekomi kokende bandeko na ngai mwana mobali asepeli ase retrouve ndenge azalaki kolinga mwana ndenge abalukaka na libumu ndenge azokaka ndenge avimbaka kote oyo ndenge akendaka boye alobelaka mwana nzambe aye kosala bango ngolu bana wana baye mapasa 2 filles etango babotamaki ata trace moko te ya papa alekaki wana bana wana tout à fait mama na bango na nyonso maboko koseka nyonso suki donc nyonso te eloko moko te oyo eza ya papa na bango ya papa moko alekaki donc nzambe asalaki likambo wana ndenge na ye bandeko famille esepeli mwana biso aboti libalo eumeli secret ezalaki kaka ya bango mibale lokola 3e personne asi akotaki ezalaki nango lisusu secret te mais bango mpo na bango bayebaki ke wana biro na bango ma copine penda de tout le temps biro na bango mwasi oyo akendaka poto po anginda na ye abota pena bana ne 6 ana ndako na ye ya ye moko ya baselibataire ya munene oyo azwa na poto donc aza penda nango mais azaka nde na bolingo te eloko oyo azangi ezaka bolingo mais nyonso tu aza na ye nango mais ka bolingo nde aza nango te et Clément étant que papa malamu Clément bolingo azopesa na bana Clément azosala mwasi na ye akotisi mwasi na monde ya ba merveille pour Clément lingaka monaka mwana moko bo azonguluma na ndaku Clément lingaki filme wana e bandeko na ngai tango Astrid akomi kozwa ba cadeau ya bien Astrid aumeli na poto Clément sali bango surprise bazwa mabele na Kishasa babandi kotonga biso peka mwana mama oyebite na kutu Clément sombela ye biso te oyebi kutu petit frère na ngana Clément olinga to kotsa ye oyebi kutu kingani na biso aza ya solo oyebi ka so tokutani na baboka mpa to beta masolochi totanga bakoma baleki na biso Jay Levier Kabuya JDK totanga bakoma ba famille na biso siko na otanga bakoma ba famille mwana mama pa yebi bakombo wana nyonso tu ayebi ba Flora ayebi batu nyonso tu oh al Flora linga ya azokota kinganya linga ya ya solo ya solo mwana mwasi wana bandeko na ngai keto oyo loba ba Congo ekota kidia na kati ya motema mwana mwasi wana koma oloba nzambe fale na satana Clément fale opesa ngande ataki zengi lokola Clément po ba voice sango ezande bongo fale opesa ngaki zengi lokola Clément parce que Clément atindi mwasi na yeke ne koluka zemi libanda petala ndenga zo batela bana on dirait bana ngo ya ye nzambe penda po no pesa ngata kizengi lokwa Clément te akombe okendo betela baninga na bango misusu ye banza na muninga ta ko bebe ya muninga na akomo kendo betela baninga onde kutu eza boye fona yebisa mukolo bana wana parce que nga na kokufa na fardo te bana o baza ya Clément te Clément na kobota za impuissant bana ana baza ya mutu kingani o to salaki na bango donc ndenge za wana et puis mutu ana paza aza mutu na nga ya musala to yebana pele to yebana kala yepe ndenge za wana na ndaku na ye mwasi na yepe abotaka te ya bota kala bota mwana bana na Congo mais awa na poto aza na mwana te siko ndenge ye aza déjà na mwana na sala to sala ndenge nini foto li na yebisa ye ayeba ke non Astrid fille bobimaki na ye azwaki zemi no kuta bochi ba mapasa abeti lisolo ndeko pa yoka ki lisolo enregistré kaka voice abwakeli Astrid voice
Astrid ayoki makambo nyonso tu. Astrid ayoki si Clément. Ba bengi ndeko mwasi batunye, est-ce qu'il y a un problème? To ozwanga na likambo moko songolo. To likambo ozona problème nini? Encore question na sotunika mutu, est-ce que ozana problème nanga to tozana problème na ndenge komisa batu musu. Na ba tezaka question. Tu as un problème avec moi? Et ça c'est simple. Dans un problème nini, dans un problème nini? Yo ma copine ngai mwana mama problème tozana. Ayoki se voice. O voice ngo uti wapi? Nana tindela kiyo. Abi na yebi na ngate. Mais point nini yo kaka de lingo sala biso eloko. O te mwana mama ezaki na kama loba na loba na ngai, mais yo peut faut comprendre que garçon na pe kuna botaka te. Azape garçon moko tozaki na bien et puis aza mwana biso ya makala na oyi pe kotika ebongo te yebika na poto bana ba pesa mbongo na kotika ebongo te ngamo pe loso na za na vieux na za ngo eza grâce pour na botaka. Vraiment yo mutokolo bela biso makambo yo. Yo pena mutokolo bela biso makambo yo. Nana yo ko proposer ngana na encourage kingai. O te baboto libino bana te. Mpo bino batu boboko libana bana basa bana bino mais ça c'est mukolo bana ayeba. Bande ko tiki makamna bango na pote komi na biso na Afrique. Camarade Astrid abengi bande ko Astrida. O bino pe boyebi na bilote ndeko na bino ndinga zabwe mobali wana kutu Clément botaka te ndenge zabwe tana minute bakenda ko garçon mobwe donc ndeko apanzi nyoso pona nini po amoni mobali wana ya kanisa ki nde mobali azotinda Astrid ezake tango Astrid akokoma na conséquence wana ekoteya bango ekokorriger bango or eloko wana epesi amour ambiance bolingo na kati ya ndako bavandi na bango très bien eloko moko te siko eloko o bandeko nanga ebimi tina libota ya Clément. Clément a commis instrument de jeu na famille nyonso ba komi ko pesa Clément photo za zoba komo ko ikosala eloko aboye mwana ya yote otina mwasi na ya abima na mutu mususu boye tozo condamner la fille te tozo condamner boye Clément ebisi banga lobi et aka ndemoko na yo lokota mwana balabala parce que moi j'avais besoin naza na bana na ndako yango na tinda ke za dune langa na mwasi na ngande to betaki c'est notre amour mais imprudence to salaki parce que to pesaki confiance na muninga wana o baza lokola famille parce que Astrid na mboka o azana ndeko te ndeko na ye ezalaki kaka muninga wana o bakutanaki babandi lelo te ba umeli ti akendo sabo quelle idée nini o ekosala bongo bande kwa mamour incorporation kotaki bango ndeko na bisa ke ikoluka ndeko wana ya mobali luki ya ebisiye Astrid ndenga za bazoka zemi na yo boye ndeko na biso pe ya mobali poto peza na mboka luati amona tendenge ni akokendo kotela akende koloba na garçon wana amona pendenge ni ndako lobela po epaza na mwasi na ye na ndako o bavanda ka bota te. Donc jeune fille wana a causé problème tous les deux côtés. A projet côté ya ndeko na biso, a projecté li sous côté oyo. Donc deux familles et comme na mbutu. Ba okende na tribunal ba kende ko samba. To ba okende wapi? Nzambe aza nzambe ya bolingo. Ndeko na biso Astrid alobi na sali 2 jours na ndako nanga na oliate. Na ebisi nzambe Sabe quelle humiliation na yozwa na poto. Na Afrique na bota ki na ngai. Na poto na zwi ko bota te. Mais pona nga moko nzambe nga na souhaita ki yango te. Mais to si to sali mabe. Nazo nzima ete na zali mabe. Na sali ekobo na ndako alibala. Pe na nzimi o mobali na nga lobaki. Kasi mi moni sa etake nzambe. Longola soni o liboso na biso. Longola soni o liboso na biso. Bandeko couple wana eye na ndako kotala bango moko place bazaki paniquer mais ba ye couple wana eko yebisa bango ke bana o baza bana biso te po nga mobali na nga obota nete
To sali ba analyse na biso munganga lobinga aobota te. Siko zemi oyo mwana mwasa ko yebisa biso e ko utela po mobali na nga obota te. Bande ko histoire vraie na France. Abi mobali na nga obota te. Mwana mwasa pesa zaina mobali na yeba vandi nanu kimia. Ba yeba teloni ba sala obota te. Donc moi kuto ke na biso ba deniana te to sa biso ba examen on était parce que mobali na nga to wuti déjà aden wana ezalité. Donc nga mobali na nga obota na été pour déjà si abeba bana oka zone Afrique koka ye déjà ninga za après ko bota ezalaka pe balandel pe ba expliquer mobali abota mais ba c'est oui après ko bota pe eloko wana ko ya incident ne ko salema pe ke mutu abota lisute yango to luka kimia ndeko na biso pe ya mobali na couple na ye bakoti na mutu ka bakei Clément na mwasi ne babandi ko lela bandi ko tombola kombo ensemble babandi ko tombola kombo nzambe bandi ko seka ko sepela bande ko mwana mwasi wana muninge sukelite couple wana tango ye ko loba makambu ya linga ke ne ko pesa ngo isolo. Oh, il faut na beta lisolo, oh, il faut na sambwisa. Akomi ko isa, il faut na sambwisa ye. Yango bango pe balobi avaya sambwisa ne biso. Biso pe to beta déjà lisolo na biso déjà na télévision. Yango le quoi to sepelaka na mama océan de la presse. Le quoi la mamour mutu aza kuna pona ko beta masolo to ko kota na océan du Congo. Po to pesa mwana mwasi wana mamour. Andeo ya mamour to ko pesa yango pe lisusu mutu mususu biso to sepelaka na ata 5. Ba oba lekaka na YouTube to bimisa lisolo na biso mamour lokola yo boy ko bimisa ba voice na biso to ko pesa ta ba oyo ba bimisa na bango ba voice ya batu ba yoka ke biso moko to ye ko pesa litato li na biso ke nzambe asaleli biso na lolenge na ye tala nzela nzambe aleki singa pona mona pe kembo na ye na sepela pe na poto me muninga alingi arruiner ngai bandeko bino batu bolingaka baninga bino batu bosepelaka na baninga botala muninga ndenga zolinga détruire baninga alinga panza bango kaka sango e bango pe balobi e kosala nango biso eloko te eloko ko changer biso esate libota pe ya Clément na Astrid na bango bolingo kaka boyi oh Astrid akwenya na liboko bien famille reconnaissant ba comprendre que Astrid asungaka maman na biso ti maman na biso akufa maman na biso tikela biso Astrid na biso kokende te lelo bana wana mapasa bazo porter kombo ya Clément na Astrid bana wana ya mapasa baza kutu ndoi po baza basi ndoi ya bayaya ya Clément moko maman na bango moko yaya na ya mwasi camarade wana akwei Goliath wa telemi akwei mais azolinga ko kondima te ke asi akwei yango bango mo balobi te biso moko to misambwisa na biso avant mais pona nga na monengo ko misambwisa te pona nga na yebisi bango bozande bilombe parce que bondimi bo beta lisolo ya boye tozo encourager na biso te mwasi azobota te mobali na tinda ete batu bana ndenge na bango ndeko okoya ko meka ya yo eko bomelo nde libala toyo kolandanga oyoki lisolo mamuka beti oki lisolo mamuka beti bala mususu ya yo kozala nango lokola ya bandeko te bandeko ezande nzambe force de la prière parce que la femme c'est la femme qui prie alobi nanga alobi mamour ato tangi kombo la ngai tanga na kombo la mboka bimisa na nga moko nde na oloba na image bona tindelo ba video nga mona sala video na mbai na nga ndako na bana to la sabino ekolobela ngai lokote parce que Jésus Christ o ba emilia qui est devant combien de personnes ba beta basani tilelo nous sommes là avec Jésus-Christ ezana ba soda ona suka bandima ki balobi aza mwana ensemble tombo ezala vide bongo kangai mutu moko alinga imilenga abia linga sala nga ba biloko tozaki bala mike so yo yibi mo eloko libana ba biso na funde pa mama abino yo pe kuna te ko funa ta pesa 500 ozu 500 pesi na funde pa mama abino nga loba na mwana nga atana classe so yoki osaili kambo ato yiba ki biso eloko na ndako to zwa ke eloko ko yiba c'est trop dur ato zwa ke eloko mo na ndako memaki ona classe to eloko moko baninga bamona ki so muninga bandiko yebiso na ko fundwe pa mama na bino yaka yo moko mifunda ko keno boete ngai tango na komanga na zemi ya Flora
ngala ba funda ka ngaite pona yebi ke songi ezala nga moko muna kenda ke pa mama na ngai na yebi siende na boy na ngana zemi so mama kanga mi tana obeta lisolo mkomzuzu mama kanga mi zikwa zo ebate et puis na mama na restaurant na mama quelque part to vandi pina ngana na chela na yebisa mama utane Brazzaville copine donc na chela mama boy donc oyebe loko msusu tango yo moko bimiso yo loba yango ezaka nango sune fete ba betanga te basala ngelo te loko ba bomba kaka ke oncle nga ayeba te mais suka nango muto yaka koloba kinzonzi muto sambwisa kabiso na ko beta lisolo mko msusu aye ko sambuza biso kope ko beba noko aye ko tomboka mais en soi boy ezeka kopa mama na ngana mwasa noko nanga batu bayeba ki yango te mpona nini nga moko na selisa ki likamwana force soki na mi bomba maki na mi lalaka mama kanganga ozo boka soy ozo sala boy ozo tengama soki na mama na ngaka donc na habité place wana parce que j'étais déjà na université soki déjà ina na ngai tango loko tala ndenge bato basali eloko basali rappeler nga mala moko tango na zwaki zemina nga na bi oui boza bilombe parce que soki mutu moka quartier ko funa pa mama na biso omonité mono aza ze au moins te mbala mtu elinga ke bardé mais tellement nga moko muna zwaka penda bona sola grand frère nga mutali bosa yebaka ko grand frère nga Peggy Lopinga que je le salue mutu ali boso yebali kamona ye et puis mama na nga moko na ekufantsa mama ye kutayi singo ze na sona ngabite nga moko no sona za calme atomboka mata kitabeta sana so menga moko na loba na boy na nga yo kona munoko mu c'est ça yango Astrid na Clément basali ndeko na ngai yo landi lisolo oyo Astrid na Clément ba kopanza yango yo pe panza yango ndeko lokola ye ndeko oyo alinga emilie baninga alinga asala baninga boye me yeba yango la Bible nous dit oya bomina mbeli akufa na mbeli donc ndenge toza awa eloko moko ekedete omoni Clément na Astrid nde basalio bango mo babimisi lisoro na bango ngama monde na boyi biloko mususu mais baki opesa pena biloko na bango epa ya batu mususu tapo océan de la presse nzoto ezabete so ba pesa kango océan de la presse na kombo na yo na makambo mususu donc peut-être pe olinga ko bima na écran boye pona nini ko sala muninga mabe pona nini ko sala muninga mabe asali yo pe lokote mama pe ya mobali mutapesa kana ye mobali wana aziyeba kana ye pe garçon ngote ezala kinzela lipamboli na ye yo lingo ya ko bebisa makambo na bango asala yi mabe po ba yebisa kiyo yo pozala kana secret na yo o mwana mama makopa elienge lieye elatinge latiye ngaka elati oseye elatinga po mutu elati azala raté elati oseye elatinga et puis aussi ape mo waso pièce liputa faso me oka mi balé po chaka ngape moko na liste donc elati elatinga te elienga te po mutu akoboma yo ye wana kana yo bandeko boyoki lisolo ya ndeko na biso Clément na Astrid o bayebi kopesa biso bandeko lisolo oyo eteya yo mutu ozala kozala likambo na mobali na yo okei kobeta ozala likambo na nini okei kobeta bandeko tozana masolo mususu ezali conséquence ya mobali oyo ayebisaka mwasi ne makambo te mayebisaka bandeko ne etala bandeko ne nde basali Joseph Kutu bien parce que azaki na grâce mais yalali na mabele nzambe azwa lokumu wana tokomi na biso na suka nzambe alola alekana ko bomba biso alekana ko batela biso na pesi bino nyonso mbote papa Alfred mama Clarisse na pesi bambote bisiko zali parlement européen ya nanga Justin Boula na pesi mbote bisiko zali na chamatumona bonne guérison à toi, Congo Isobeto Bafimbu, et ça l'a bien bonne guérison à toi aussi, ma maman chérie, océan de la presse congolaise. Bientôt là, c'est l'anniversaire de notre réalisateur Kabouya Kabouyos, Ndeko Nasengio, moi je suis, oh, Danara Mamour. Le Mamour n'a tenu bien $20, $50, $10, $5 pour na Kabouya, maman Adolphine, Kabouya, et on a bientôt, c'est son anniversaire, bah, oh, Yabiso Pascal Pembele Biwala. Bientôt là, c'est l'anniversaire de Kabouya, oh, Anabela, Susuna, Anabela, Jocelyne Yaya Baleki, Jocelyne Luamba. Bientôt là, c'est l'anniversaire de Kabouya. Kabouyos, notre réalisateur. Et ça là, bien. Tout là, télé moi ba polote. Et ça là, rappelle moi bien, mouto à ça la bisoto les kaboy. Bon, pe boye biso no boye bisote. So ebo tindeli ka réalisateur na biso Kabouya. Oh, apia buna.
abundaka bituma makasi soda makasi amata likolo akita kota boy po filmer pena fayulu aleka boazwa pena kingani akota pena na kombango vraiment bientôt là c'est son anniversaire to saleka ndenge ezalaka to sepela atolanda ka Bruno Mimbenga leka na nzela Bruno Mimbenga tindela kabuya moi quelque chose olanda ko séance de la presse aux numéro au séance de la presse tindela kabuya quelque chose ça lui fera du bien aïe 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 vraiment que le Seigneur nous bénisse maman la Flora Lingibino Mingi Jailon Pinga on est ensemble on est du cœur avec nous Glody Ilunga sois sage Nalobanini Antivirus de Belgique, Boda Bodako, Yabino Yangoana, JMK, Wane Yayo. Tout le monde bon à la prochaine occasion. Bye.